Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Défendra Belinda Kandi Belvi. Mutu nyonso a défendra Belvi TV. Mutu nyonso oyo a défendra Bella Production. S'il vous plaît, je vous demande une chose. N'insultez pas. Famille Libota, chez nous il n'y a pas de temps mort. Après deux sœurs rivales, retrouvons bientôt sur Bellevue TV la nouvelle série Innocent ou coupable. Qui est innocent et qui est coupable? Pour le savoir, soyons nombreux la famille. Samedi 16 novembre, nous décollons tous ensemble. Soyez prêts. Voilà, bonjour, bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bissoupé par la grâce. Alors, toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kouta aimé partager. Et que ça, là, vraiment, bissou bien macassé. Voilà. Bon début à semaine. Et l'autre, vous allez 18 novembre. Alors, bon début à semaine. Et joyeux anniversaire pe na bandeko oyo bazo fêter anniversaire na bango lelo. Voilà, la grande famille beaucoup tanano beau aimer beaucoup ta beau aimer et que ça vraiment biso bien beaucoup ta et que ça vraiment bien. Alors famille Libota, shalom, la grande famille, ma grande famille du cœur. La Chine, on est ensemble, les Péchadors, les Dinachouba, bonjour Nabino. Alors, beaucoup tato solo là, la grande famille des mamans BBC, beaucoup tato solo là, et que ça la vraiment bien. Voilà, la grande famille, toye bibiso nyoso ke no toza na film na biso. Oyo tozo tala, to banda kiango depuis hier, le 17 novembre, to banda ki film na biso na Bellevue Télévision. Na titre ya Innocent ou coupable. La grande famille. Bientôt là, tozoko kisa 300K. 300K na Bellevue Télévision. Alors, c'est-à-dire que non, na 300K wana, ils ont prouvé déjà que non, chaîne ya Bellevue, ils ont déjà chaîne moko déjà ya valeur. Film nyonso ekokota na Bellevue Télévision. Il faut tomber tango ba 100. Donc ba 100 wana bandeko tokende kokoma kata na ba 200 vies. Poni to telemaka na ba 100. Après tout musala pezo mona na la grande famille. Avant on a kota na lisolo nanga na memi libino. Je crois bomoni photo nanga bomoni pe bomoni pardon photo ya miniature bomoni pe titre nanga. Pourquoi na ko sala émission na photo oyo? No yebisa bino pourquoi? Il y a parce que il faut tout l'oublier, il faut tout oublier dans PCT. La grande famille, innocent ou coupable, ils ont déjà sur Bellevue Télévision, tout banda qui en lobby. Félicitations on a biso parce que nous deux sœurs rivales, malgré tout ça qui en na ba voisin, mais biso moko nan déjà tout bita kaba wana. Félicitations à nous. Film il y a deux sœurs et Kitoko. Na bato batali yango ebele mais na kosenga na bato bino o botala ki de dog te, s'il vous plaît bozonga pona sina kanga ki bino miyibi na kanga bino miyibi neni après kaka ziguière tozaki na de dog après de dog ba flasha ki biso déjà deux sœurs rivales toyebi ke no tozalaka na ba retardataire oyo bango basalaka nini batalaka film na retard. Mais na des dog bosotaki bowelisi nanu mpona koya kotala deux sœurs rivales na bolingo nzambe soki bobangaka nzambe franchement bozonga na des dog
bozonga na des docs parce que film wana pesa qui fort eza kitoko film wana bozonga po tozwaki ba témoignage ya film wana bozonga penza na bolingo ya nzambe so bobanga penza nzambe bozonga na des docs comme ça bokoya ko rejoindre biso na nani na innocent ou coupable parce que divina aza pe na innocent ou coupable e nga nalobaki ke non nga awa na BBC Mpoi nayebi kombo kutu ya Linda te soki natangi kombo ya Linda c'est-à-dire que non wana peut-être tango azaki kuna na des abakwiti awa nga na si na valider bato pe ba valider na moni bato na ba message na wa sur WhatsApp maman BBC on valide divina to valider divina on doit changer tout yes alors ce cas na lobi divina bo comprendre ka mba moko parce que ezaki déjà kombo obe nani Poutine asalaki nini abatizaki nango na juste na première film oyo ajouaki na Belle-Vie Télévision et biso pe to valider yango ye moko pe a valider yango et tika siko ino e vanda encore boyebi mama BBC na bino soki bien vandisa kombo lokwa bo na vandisa kombo mama loketo et koma kaka mama c'est-à-dire que non divina pe aza na innocence na film na biso oyo tokutaki kotala ya deux sœurs rivales divina azalaki médecin et na innocent ou coupable aza avocate alors la grande famille film na biso esekoti tozala wana ebele tolongwa na distraction ya oyo namoni bandeko mosusu bozotindela ba vidéo ya ba séquence sur TikTok ya mama loketo azobina ya mama loketo azoloba Nzambe merci vraiment qu'est-ce que moi je peux faire avec ça na ça nango nini bandeko non ça na babiloko na nini nakoya ko bavarder na ko loba nini sur ça tout ça ezo prouver déjà que non muto sa komi na suka est-ce que boki ko imaginer na chaîne na yo na biloko ya kolia ya bana ezate mais ozaka na ba fertilité ebele suka na ye mabe bilamba bandeko bilamba eza nango eloko te naloba yango chaque fois oyo balobaka ke no muyaka azwi na pokwa yango wana azosala te muyaka azwi na pokwa na oloba suni ere oyo bana na oyo baza na biloko ya kolia te me yo ozaka na bafertilité ya pamba e akomi mpe na kobwakela Linda nalobi Linda mpo aza na quoi ça ntango nalobi Linda c'est parce que auta epa na ye mais awa epa na biso c'est divina akomi na kobwakela divina je vous dis bomona ke mama mobimba ozosala guerre na mwana omona te ke non il y a pas donc niveau eza esute la grande famille toza na filme na biso tokota mpenza na distraction te famille libota please nasi na ndimi bino ke no bokotaka oui mais focus surtout na Belle-Vie Télévision 16h30 biso ba mosusu 17h30 filme na biso ekoti nga kutu na otala ngo lelo na retard parce que ezobanda 17h30 na 17h30 wana to nzambe na ngai fin de l'année oyo la grande famille na oyebisa bino na obetela bino c'était eza fin de l'année boza na distraction te réseaux sociaux oyo boza na distraction te eza fin de l'année nazo cesser koyebisa bino te que non le diable a changé stratégie et biso tobanda sous prière à 7 jours 1 heure avec Jésus c'est-à-dire que non 1 heure avec Jésus on a tout les nzambe pour 7 jours donc tobanda 18h à 19h 1 heure avec Jésus tout ça pour nani diable bandeko tokoya tosali na biso ba analyse mokili eza ya biso te toza ba passager na sa moyo oyo tobongisa nde nzela na biso ya kuna tokokendaka tobongisa alors bandeko botelema na ba prière nous avons de famille diable ye wana eza fin de l'année ba sacrifice voilà alors biso tobanda lelo sous 7 jours il y a prière 1 heure avec Jésus de 18h à 19h wana ezo signifie kaka ke non nga 17h30 na ozala vraiment na film na kotala film na retard na otala na retard c'est-à-dire
19h, donc à partir de 20h, peut-être après 20h, nous avons une analyse, histoire écolique. Voilà. La grande famille, vous aimez pour partager, na kota na li solo na biso, ou na mimeli bino. Je crois que vous avez photo wana na chiwana. Photo wana na chi, bandiko, nde sali kenona ya ko sali lango analyse. Na yoka ki passe, na lila ki. Bon, kolela ya koloba te keno ya kolela na yoki, maya miso pe tanginga. Pona nani, pona divina. Mais Dieu est bon, hein. Nzamba za bon. Ezala bien nzamba kuta yo keno oza innocente nzamba akobundela yo. Photo wana eza na commentaire moko bakomaki na plateforme ou encore na page ya nani ya Divina sur TikTok. Balobi Bellevue a eu le courage de la prendre lorsque tout le monde a voulu la boycotter. Linda va travailler. Elle ne va pas chercher l'affection ou je ne sais quoi. C'est son talent qui l'amène là-bas. Rien d'autre. Bozolanda. Et Linda, elle avait répondu. Divina a répondu à Kolobake, non, cette femme m'a sauvé. Bandeko, maya miso etangaki nga. Eza ko aggraver situation te, eza réalité. Ya ndeko, ya mwana na biso Divina oyo ya traversaki. Tala ya mwana elingi olimwa. Na sima commentaire oyo à répondre à zui yango atomboli yango alobi cette dame m'a sauvé. Bandeko, je crois na sala analyse kaka nga oyo munoko supu koloba loba na nga oyo. Tangu nani Divina a se retrouvé na Lubumbashi. Nga na timba tongo. Na bi mwana okini nani ba osekoué mabe na kini. Pour carrière na ye, na place à Outeli, elle pouvait ou encore, il fallait peut-être à continuer kaka musala na bakini. Aza na batala na ye. Elle se retrouvait na Lubumbashi. A Lubumbashi akosala nini? Na Lubumbashi baneka kosala kaka ba nani na ye azozwa ba vidéo et voilà azo présenter donc rien à faire. Donc azali na musala te na Lubumbashi. Elle a juste voulu qu'on se défouler, qu'on s'écarter parce que Akin, elle a été rejetée. Vu que tant où alongwe na pembeni ya mama Loketo, azalaki bien na bandeko nyonso o bazalaka proche ya mama Loketo. Parce que tobanai komona ba vidéo, malgré ne travaillait plus et pas SB, mais bana wana o ba travaillaka na FC, na SB babanai kozala na ye. Babanai pe ko tourner ba film na ba chaîne mususu. Ensemble ba osa pe ba vidéo. Lorsque nani kwe ya kolobake no bana wana ba soi-disant ba bombo baza sous pembeni na été, elle s'est sentie isolée, elle s'est sentie délaissée, elle s'est sentie anéantie. Comment est-ce qu'elle na michaki na place na ye? Moi j'avais vite compris lorsque na mona ye na Lubumbashi. Donc babandi do mona ba commentaire bazo finga mwana. Na ba live jour moko banda live a fongola live ne sur TikTok na Lubumbashi. Ba tourner tu vas retourner à Kin abina ebina noté et je ne pense pas mais je suis encore à Lubumbashi. Na talent na yo wana. Bandeko, laissez-moi vous dire ou encore laissez-moi vous informer que non, il y avait personne à Kin ou encore ezaki na mutu moko te o alingaka à relever ou encore à tombola ou encore à telemisa Divina na monde ya art à part Poutine. Je sais pourquoi je dis ça. Na ba chaîne mususu bakobengisa ye a ozala lesté. Omoni carrière na ye, don na ye ya art. Na komba oyo autaki koleka lorsque kaka bimi pembenya alongwe pembenya ya mama Loketo ba guerre ba insulte ba nine. Elle avait aussi l'espoir peut-être ya kolobake non akoki ko retourner na SB parce que ezwaki temps pour mokilier yebake non a fonctionner sous na SBT. Elle ne faisait plus partie de SB. Ezwaki temps
eza lokola bakaba selete alamuki kaka lelo papa na longwe famille libota yo ozalaki famille libota to obandeli nde kojouer air moko na Bellevue télévision na Bellevue production alamuki kaka de matin boye apa alamuki pa nazali sous famille libota te mbala moko ake na ngambo pe mbala moko abandi pe na kofinga ambala moko pe abandi koloba. Mais avec Divina c'était pas le cas. Divina tokyo ba asaleta ba une année peut-être 8 à 10 mois bazaki susu na SBT oyo soki bango bazaki na mayele ya kibomoto balingi bayeba kovandisa mwana babongisi bien na sous-coulisse mais bakokaki osala yango te mpo na nini bainsulte na bainsulte wana ebandeki koanéantir mwana kimakini Divina akima toloba bango bien Divina akimakini diable tandenge carrière à mutu ebebaka mwana bato ake se retrouver na Lubumbashi po ake kosala nini kuna na Lubumbashi bandeko Lubumbashi nga navanda pe na Lubumbashi pour être vrai kin kisangani Lubumbashi biso bato mususu biso bapapa bamane kotravailler na ba Air Zaïre na ba Sibé azaki papa nanga bande kotravailler na ba aviation donc ba mutation. C'est lorsque mon père a koufa, tout se retrouver dans Lubumbashi. Kandengezaka. J'ai vécu aussi à Lubumbashi. Mais eza ville moko onga personnellement na Okoloba. Les londe qui nous à côté Bili. Moment obiso to kotaka bandeko. Eza qui on dirait bazaki trop reculé. Mais tant que kaka qui c'est Moïse Katumbi a commis gouverneur et voilà Moïse alingai makamaba matalana et ba musicien ba commis kubwaka Moïse tout le temps Moïse nandinga ba neko kaba et sali que non qui noa akitaki Lubumbashi ne Lubumbashi ba sani ti ba fungwami muke basali neti ba fungwami parce que qui noa koti trop moment obiso to kota ki pardon sepela na Lubumbashi te. Mais là dernièrement nazaki na Lubumbashi vraiment na quartier ba meminga vraiment na quartier moko Carrefour na Carrefour kuna ba meminga penza place vraiment que non ba kino ba tondi do ba kino baza na quartier na bango na Lubumbashi dernièrement on a kina na mariage à petit frère donc na carrière ya Linda na Lubumbashi déjà kenaki déjà kokufa pour être vrai na Lubumbashi kenaki déjà kokufa carrière ya Linda. Lorsque na moni message oyo alobi cette femme m'a sauvé bandeko nanga na bino bozo kaka nanu phrase wana ya cette femme m'a sauvé vous moni que Divina akimaki déjà kin Divina déjà zaki asasili kindenga kene ko mibwaka na Lubumbashi et je le dis tout haut ezaki na mutu moko te o alingai ko tombola Divina ezaki na mutu moko te toloba bon na mutu keno ya koloba physiquement boye parce que nzambe nda tombolaka physiquement boye puis nzambe asenkanaka na kati ya mutu putina talaki te ya koloba keno soki nazwi mwana oyo na tie pembeni donc apreparaki mpe mind na ye apreparaki mpe pensée apreparaki morale na ye Poutine ya koloba keno lorsque nakozwa Divina na tie pembeni nanga aye kojouer na Bellevue télévision sûrement les gens vont insulter sûrement bakoloba mabe sûrement makambo ezalaka ebele ya mabe bato baosepela te Poutine déjà savait ça apreparaki morale na ye mais batali boye c'est le travail talent ya mwana yoki okende boye te parce que baza bana oyo babotani na bana ba 1993 lobi oyo bango nde baosimba nani c'est-à-dire que non Divina reconnaître abandai ko jouer na ba chaîne na ba RDC soki nini boye na ba chaîne na ba no mona abandai ko jouer depuis tango alungwa na SB mais ça ne tenait toujours pas kotala na talent na ye et pesa qui penza poité à Keno a résisté na Kin et aujourd'hui elle a retourné à Kin c'est à cause de Bellevue poto lubango vrai Divina aujourd'hui elle se retrouve encore à Kinshasa c'est à cause de Bellevue parce que ça qui m'a Kinshasa ma fille Elikaki elle se sentait déjà isolée elle se sentait déjà anéantie
Ce qui boyoki phrase wana lobi cette femme m'a sauvé. A sauvé nani. Botuna na sikoyo. Bomoni que non parce que la fille azobima te pona koya koloba. La fille azobima te pona koya koloba. A encaissé en vandi. Mais elle s'est sentie encore dans sa peau. Il y a artiste, c'est lorsque Bellevue a poussé pembeni na ye. A remonté moral na ye. Et a pesi ba rôle moko ya pamba te ya koloba ke non yona nous vanda na ban ndenge ezalaka motema mabe. A pesi ba rôle moko ya koloba ke non les gens doivent savoir qui tu es. C'est-à-dire que non Bellevue azol bimisa siko talent na ye lisusu. Oh peut-être ta place azaki kuna na SB babaneka koyeba te ya baneka koloba oyo ngai ya lobby oyo ngai ya lobby oyo ngai ya lobby oyo ya lobby ya Bruzoba lobby na lelo sa ndenge ni okomi ko longola bilamba. Dieu merci divina komi na ngambo nzambi. C'est-à-dire que non plus divina baneko umela na ye plus pe divina au monde il fait le eza soko vandi na mutu aza na caractère moko vandi mingi elataka soko za souple en esprit te na ya mabe nyonso ozwango. Sikoyo Poutine atali divina atali ba capacité na atali talent na atali mwana à comprendre qui elle est parce que Poutine a étudié comme artiste. Alors na minute il faut na longo na bimiso eza na kacha mwana médecin akena na bango abandi na médecin bota moment oyo nani mama Milo na deux sœurs rivales tant mama Milo a pikaki crise intervention à médecin ya salaki call l'ambulance appelle l'ambulance de maman alors alingi a réanimer donc asali moi technique moko ya babet Poutine aza suka bon comprendre de lokwana un deuxième film à mami qui est avocate vous avez un moment et puis aux autres là à transférer na douceur na kati ya linda parce que kuna linda outi ezaki agitation na agitation kuna pesa divina kuna outi donc ezaki vraiment agitation na agitation bota la film au total qui lobby auto banda qui lobby innocent ou coupable tango coquette ba agitation na koloba loba na makamuni ya live ya TikTok botala ndenge azolobela nani coquette bo imaginer peut-être ce azaki nde na SB alingaki nango ndeni alingaki nango pela mwa kulu na muke mais awa azosolola na coquette atali nanu que non aza avocate lorsque tozoba avocate eza déjà mutu oyo atangi mingi il faut nanu ozala nanu na kimia oza poser okota na bain ya mutu oyo aza na agitation te c'est-à-dire que no ba coaching moko ekoti na niveau moko ya kosakana te. La grande famille bo aimer bo partager bomoni parfois soki tozoa koloba eza na bato mosusu batalaka film à Bellevue boye mais baoyeba ko découvrir Bellevue te baoyeba ko découvrir Poutine te nga à travers ba film à travers ba coaching na ye ndenge azalaka ata ba photo au moins ka boye que non tu sens oki ko décortiquer qui est la personne de Poutine. Quand ndenge na uti koloba linda ou encore divina ka ndenge akendaki Lubumbashi ezaki suka ya carrière na ye na kota na life na ye moko sur TikTok aoloba bazo poser ba question tu retournes quand à Kin je ne sais pas encore tu es sûr je ne sais pas encore ce kozonga na ozonga mais pour le moment je suis encore ici je peux peut-être continuer musala awa na yoka mabe mais lorsque na mona ki équipe ya Belleville na Lubumbashi na linda na ye divina et apesaki biso ya koloba ke non mwana peut-être lelo to lobby akoki kosala nini akoki kojouer na Belleville télévision. Cette femme m'a sauvé toloba nani parce que namoni commentaire moko boye
Vous savez, ba film ya belle vie, naloba toujours que non, ezalaka mingi mingi évangile, ezalaka mingi mingi ba révélation, ezalaka mingi mingi que non, makambo ezoleka sur na monde à lelo. Bokota sur TikTok bandeko, vous allez pas supporter. La preuve en est que Marian Tumba oba uteki kokanga eti. Justice nanani ministre ya justice abimaki. Abi fallait que tout kangana nuye. Po epesa bato mususu conscience mafinga eleki. Mafinga eleki il faut batelemela yango. Déjà ministère ya justice ese telemeli likambo yango. Poutine a yesus ko betela yango sete. Pona ba life ya ba insulte bo mona ndenge muchopi na kokete ba okenango. Namoni place moko lorsque nani divina zo telemela kokete ayebi non babiloko na bozo sala ya ba life tout le temps tango zo tia munoko makasi kuna ko tia espoir te que no tango bakokanga yo parce que c'est ozo sala diffamation tango bakokanga yo ko tia na kutu na mutu no te que no za na ndeko ya avocat akoya kolobela yo ko tia ngo kutu te po ngana akoya kolobela yo te parce que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux na ba live ya ba TikTok ozo finga. Et bato ndenge bazalaka ba congolais o bazalaka bayebaka na bango likambo te ba réfléchissaka toujours en l'envers aloba awa ozoloba bongo eza na extrait bokota na page ne bomona ngo awa bomoni awa bonani ozoloba bongo ozotelemela nani matali yo ya bato bakokanisa keno ozobwakela bato na nini na TikTok matali yo Bellevie a utilisé yo te Bellevie a utilisé mutu te. Si Bellevie pouvait alobi keno bozela na tangango bozela na tangango parce que alobi boyoka ndenge mutu yango alobi Bellevie t'utilise pour répondre aux autres quand elle aura fini de t'utiliser tu seras parti sois prudente et n'entre pas dans les jeux nonsense Linda depuis bana ko finga na réseaux sociaux depuis longwa na SB divina wana a répondra te sage qu'elle est siko aye ko répondre mutu oyo na nini a répondre à lui cette femme m'a beaucoup sauvé divina yebisa biso pe basongere oyo biso basongi oyo Poutine a sauvé yo na nini mama le monde est méchant c'est-à-dire que dans ce qui vous constatez vous tali film à liboso il y a deux sœurs oyo divina s'est retrouvé na kati na oyo bo mona que non Poutine azolinga ko donc azo bimisa Linda na image mususu oyo ezalaki caché bato bayebaki yango te soki bino bo comprendre parce que ngomoni ngana tima na déjà Poutine ko azo travailler na Linda soki bo tali bien vous allez voir ou encore vous allez trouver que non Poutine azo bimisa Linda na image moko boye au China image mususu ya batu ba mona divina na image mususu pro. Donc Poutine aza pro. Divina akomema mai o ya uti nango kuna te parce que awe eza coach. Coach aza. Oza ne loko no mususu oza na kati eza caché o ba découvrir ki yango te. Poutine asa découvrir loko moko na kati ya divina et azolinga ko bimisango et toza na bino kaka awa. Toza na bino awa ngana donc omoni Poutine a mutu mususu. Poutine naza mutu mususu. Vous savez pourquoi na olobela na pe sa force pe na divina. Bo bayete, bo silikate na pe sa force na divina. Pona nini mwana linga kufa. Carrière à moi ne kendaki déjà. Cette femme m'a sauvé. Et Zangi Kakaloba non, cette femme m'a sauvé la vie. Bon, mon idée que non,
mwana azwi gaz. Bomoni te que non mwana azwi gaz. Yé moko a reconnaître yango que non azwi gaz, c'est-à-dire que non Poutine a sauvé. Abane ko jouer na ba chaîne mususu. Et bando simba te. Pour elle, aozinda. Plus azo zinda, malgré azo tourner na ba chaîne mususu, aozinda na mafinga likolo. Bo imaginer. Akimat akokaki guerre te. Divina akokaki tabina ya okufa na kini. Tika na likambango. Aleki mbango. A se retrouver à Pina Lubumbashi. C'est-à-dire que dans la grande famille, tu as sa force. Linda n'est pas spéciale. Parce que belle vie, Ninga Zawana Azana Bana Ba Maria Baza. Donc, on a coûté au bagne les sous bangote parce qu'on a déjà vanda déjà. Si on dirait que non, moi, na moussou soye, Poutine il faut laver. Poutine il faut pas la savon. Poutine il faut nika. Badaeli wana nyonso to bagne la bangote parce que déjà bazoa coaching. C'est-à-dire que non, Divina Nenga Zawana, elle doit apprendre. Il faut apprendre à yeba belle vie, à yeba la façon de faire de belle vie. Il faut apprendre quand Nenga Zawana va tournage. Il faut qu'on a bien à coaching. Il y a Poutine. Il y a un bon monde qui a la force. Poutine a travaillé na été parce que Poutine a na makambo ya kusala na ye. Na ndenge nini? Azana iloko a découvert déjà na kati na ye, na kati ya nani ya Divina. Mais batumsu ba yeba kiango te. Mais ya zo ngasko ya abimisango. Toza na bino to monango. Botaka mwana na tegra. Tegra lobango. Ke ngata nguna juwaka. Bo sepeli na o nga na jouer. Ezala ngate na mona ka Poutine na kati na nga. Mwana na bimise loko mwana na loba bord mwana na beta penza bordire moi muke me yoka ndenge réfléchissant yoka réponse. Ezaka film ya nini susu na bosa ni titre. Ezaki film ya nini ba film ngwele ke belé na ba titre. Ezaki titre moko en français. Ba yambaki après film wana. Albi ndenge bo moni tout bo sepeli bo sengi pe ke no ba yambanga na leka na émission. Coaching ya Poutine. Lorsque nga nazo sala nazo jouer na ombana ko mimona te. C'est-à-dire que no banana nyonso wana ne baza wana. Ba wana baza déjà ya biso toza déjà sûr que no wana déjà mama alamba. Alamba bango kitoko. Siko awa Divina za kwa mupaya. Kuna uti ma ezaki mususu, ben ezaki mususu kuna. Il faut pas ben kuna e ya kotoyo. Il faut Poutine sukola. Il faut sukola ngo penza. Et surtout Poutine atalaka. Atali aitidiaka déjà bon moko ezao. Parce que Tegra alobaka bakutanaka na Poutine ce qui place nini boy. Poutine a moni kaka j'ai à moi. Aïpse que non na obenga oya ko jouer na Belle Vie télévision. Mais toyebi Tegra abanane ko déjà ko jouer ce qui wapi. Mais Tegra c'est qu'elle est aujourd'hui. Tukuluba que non, c'est Belle Vie. C'est l'image de Belle Vie. Alors tous à la wana to pesa pe ndeko na biso force. Et loko ya lobi ya que non, cette femme m'a sauvé. Ça belanga. Boyebi que non tango lobi bongo na vandi na 8 ans na réfléchir. Ma mi su tanginga. Na okeli mawa. Carrière à moi nelingo sila ka boy. Pona mafinga. Bo pesi moi na deuxième chance te que no bo travailler na ye. Moi na se retirer, moi na vandi kimia, moi na pas fingi binoté. Moi na pas lobeli bino ma bête. Bino boko kanisa pe ka bo mo na peut-être que non. Et l'autre façon agir malgré ma finga a répondre te aya pe koloba mabe ya mama loketo te. Et ça peut l'autre moko boy pas Belle Vie, il faut s'épeler ça ya koloba que non cet enfant aza poli. Ma finga o moi no azwaki. Ayebi ba secret ya nani ya mama loketo. Aoki pe ko bima ya lungu abimisi pe ba makamususu ayebi ya kati. Asali yango te poani. Mwana pesi matière te. Botika pe mwana
Bolandaka mwana na mafinga. Bolandaka mwana na mafinga. Bref, la grande famille. Topé ça est force. On a déjà dans les commentaires. C'est bon déjà. Pour Moutouko Bimisa na katina ya kolobakeno, cette femme m'a sauvé. Automatiquement, Torobakeno, moi na yangani akufaki déjà. Moi na yangani akufaki déjà parce que sentiro ya zaki nango ba bebanité eloko moko te ba changer ka face mba moko. Po ndenge azawana azape na matière ya bana ngo wana. Yo kanisa bazanga ki atako solola ke no batonga sûrement mais lelo bana wana bakomi ko boakela ye bakomi ko finga ye ba jeton atanga ye na komicha na place mwana na kima mais lokola nzambe akotaka na kati ya mutu nzambe tomona ka yebo ete nzambe asinkarna aka na kati ya mutu a touché belle fille yango boyoki alobi ke non cette femme m'a sauvé bandeko mwana se retrouvé ki déjà na Lubumbashi bo mona ngo eloko moko muke na RDC nga nazo baba chena na bana ko jouer et bana ko pese force te via talent na bana ko pese force te et bana ko zindisa e pour force na zonga il fallait makolone ni atana Belle Vie télévision Belle Vie production. Et voilà aujourd'hui, elle dit tout haut, Yakoba, cette femme m'a sauvé. C'est-à-dire que non, alekaki na makambo ebele, oyo dingo memilata liwa. Déception totale. Et Poutine a pris ses forces. C'est comme Abeni Ntokoloba que non, Poutine a zamabe. Bref, la grande famille, c'est au moins ça. Divina, elle a bien confirmé que non, Alinga Koufa. C'est Belle Vie où a sauvé Bomoinaï. A sauvé. Alors, tous à la ébélé, na Belle Vie télévision encore ce soir, pour na filmer na biso ya innocent ou coupable, ou toujours retrouver sous soupé divina na kati, toujours retrouver ba acteur ébélé, ou déjà to yebi bango déjà ne babita kango dada. Alors, focus toujours na Belle Vie télévision, tous à la toujours wana. Ko aimer, ko partager, ko aimer, puis ba commentaire à baninga et ça là bien. Je vous aime bien. Ba bonne journée Nabino. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.